mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cluboriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndegna Sarabinoka, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo, Tozali na 2 sujets kaka Torlo Banakati. Il y a 5 minutes à Lelo, Tozali ko lobela réunion Oyo, il y a 41e réunion, il y a conseil des ministres Oyo, les cas qui vendredi parce que c'est qui réunion moko, il fallait tout mon apo. Batu mususu ya FCC makelele kaka na musika mais soko ba moni koi mobali donc Félix Antoine Tshisekedi beto boko le baté boyebi ke conseil des ministres ya vendredi oyo ezali makambo oyo e witaki koleka ya premier ministre Ilukamba donc il fallait total soki alingai koloba et loko nini débat Félix Antoine Tshisekedi depuis to koloba. Deuxième sujet na biso ezali il y a Bino Chibala, boyebi très oyo, il y a Bino Chibala, azaki plus petit, il y a Papa Tshisekedi donc bazoro tinde mer mokuto Chibala que paye biso pain, a que paye pain de Chibala comme premier ministre alingi ateka IDPS a ressuscité a kotisa IDPS na marque ka kotisa IDPS na FCC et Simbate mais yemo kota na kati FCC mais lelo a sali marche te a bandi ko changer langage on na ko sala marche na bangote parce que biso de tozana pouvoir batika makamba pamba Félix azo kende na masolobe toko lobelela parce que tozali na tina na été donc to bandana nous avant to bandana expliquer bino nanu omoni peuple congolais to yeba esika to witi bomoni Félix Antoine Tshisekedi malgré que peuple ezali ko souffrir comment mokie suite ya ba makambo o FCC azali ko sala azako imprimer ba mbongo na yazo sala ba mbongo dollar ezali ko mata mais eloko ezali ko bikisa présent na biso pe présent na biso peuple alingiye et puis peuple ayebike attendez bazo souffrir et ko lekanango parce que ba contretemps o nyo surtout ezali ko ya ezali faute ya FCC ba ngonde bazo sala ba contretemps yango na peuple azali patient. Mais si vous avez patience, il y a peuple, il ne faut pas écommander à niveau moroboé, peuple patience nae et si là. Il y a un autre qui est présent, donc ceux qui lisanga moro bazalaki nango ezali constitutionnel te. Ceux qui basalaki masolo morobo, ceux qui ndengeni ezali masolo donc Félix Antoine Tshisekedi za noko ceux qui ba ebise tala to sala bo so yo komito sala bo akondima parce que za noko tango komana masolo a changer face. À cause face à la musique. Donc, ils allaient constitutionnel, ils allaient donc la promesse électorale. Et ça, la marata, ah bon, so yo komi boy, nga to sala bo, botalaga muto loka la caméra, to checker confiance. Tala makamba sali biso. Donc, président Félix Antoine Tshisekedi peuple azali simanao, communauté internationale azali simanao, surtout peuple. Azako yebake, ceux qui bazo souffrir, ils allaient faute ya ba médiocre. Oyo bazali nakati na yo bazali na yo bazali ko ça parce que nek to solo babo, ceux qui passent ils allaient na Congo. Peuple azali ko souffrir ezali président Félix Antoine Tshisekedi parce que ba médiocre on a bango mutu bazo gouverner premier ministre za bango séné za bango donc assemblée nationale za bango donc bazali na kati ya makamba ko loba te ke faute ezali ya Félix Antoine Tshisekedi bokozila tango biso tokozwa masolo biso moko nde tokoloba donc tozali koloba bomonaki Ilukamba azali koloba ke ono batindaki na mission batindaki kuta pesi rapport tazoloba ke donc ba ordonnance wana ya signaki en toto la kisaki bino noir sur blanc ke bango pe ba bando sala ba makambo kutu ezali na constitution donc président signé mutu a signé kutu bango kutu président de la république na bango wana donc médiocre wana donc ya kanamba bandoko signé tezaki nemi mutu bandoko signé donc siku ba sala ba marche moko ezangatina tozili conseil des ministres neti ya kendaki jeudi akutana président de la république président petit football Albino Royamba ote zilanga na conseil des ministres tout le monde conseil des ministres premier conseil des ministres président azali wana donc koimobali donc yemei donc Ilukamba banda et bandelitu suka alobi eloko mokote alobi eloko mokote bokomona quand même nazola sabino botala bino moko na conseil des ministres elekaki bomona nde na laxi bino ba image bozomona même na écran bozomona ta premier ministre très botala premier ministre amona ni tan écran très mutazo sala conseil des ministres eza président R Morope
donc vice-premier ministre, ministre, il y a intérieur muto azosala. Donc ilukamba vandi nye alobi eloko mokote. Donc makelele ya buzoba na suka kutu présent tuni ndenge zala kaka to bosani eloko bien mutu moko azali eloko akoloba. Ilukamba fala fongola mbanga lobat. Alobi eloko mokote tina suka donc sili ba ignorer alobi eloko mokote botala ka premier ministre. Donc azolo beloko mokote ke nyoso do siko premier ministre Moussa Nonini. Donc ilukamba azali vers ba trace ya tunda. Donc dès que vous allez baka ilukamba so bo moni mikolo kalate awa aye bo natiki bo bangate parce que asala ki eloko te alobi eloko moko te avandi tina suka fongoli ata mbanga na yete po bo mona ka makambo ezali ko sakala te. Donc to marqué pause to zoeb sabino que samedi et les cas qui tozala ki na émission te rendez-vous avec des patriotes parce que tozala ki libanda na premier anniversaire il y a Congo fort, donc il y a présent Papicho Chamala, tous à la quitter, bon, on a une image parce que les autres dimanche, donc tous marqué pause parce que rendez-vous des patriotes, il y a samedi, oh, ils allaient un grand combattant, Moutamayele, oh, penza ba combattant à Batomayele, à Royoko, expliquer biso makamdeng, ils allaient koleka, n'eng pe présent à Zoa pouvoir, yepe, à Zanasima, à Zako Talandeng Makambezali, donc tous allés, na invité na biso à samedi, oh, bomba ba question na bino parce qu'invité na biso, azali des moindres traités, comme on a Papicho Olenga. Papicho Olenga a Rosala invité Nabiso il y a samedi au 1er août, premier samedi du mois d'août. Donc vraiment, beau Zala Penza connecté pour vous poser ma question. Donc sport ko banda lobby lundi suko bo mo la photo. Donc sport dans le comité. Donc samedi prochain, Ezali invité Nabiso il y a rendez-vous des patriotes. Ezali Papicho Olenga. Toko marqué une courte pause publicitaire. Donc Boebika donc Adil Ondolé le célèbre beau comme un dieu. Adi Loba, donc bo se connecter, bo s'abonner kuna donc y a le lo Chouami TV bango bazali donc il faut bocha bango maboko parce que bazana même idole OK 5 minutes avec César Ngadi donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Voilà, chers amis, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Venez me rejoindre, venez me retrouver sur Adi Loba TV. Aïe! Boya Ebele, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Vous aurez tout, vous serez servi, vous ne serez pas déçus. C'est vrai que ça fait un bon moment, tout le monde a une sous-tête sololité. Na lobi nabino, Boya, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Dans Labino. Rendez-vous dans ce moko Adi Loba TV. Abonnez-vous massivement. Rendez-vous dans Ngai Nabino Nangai Ezana Adi Loba TV. Je vous attends, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe! Adi Loba. Toko Loba na Adi Loba TV. N'hésitez pas, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe! Venez nombreux, non, c'est la bino. Adi Loba TV, aïe! Boya, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Adi Loba TV et au Pesabino Basango Nyonso. De manière générale, Bozala informé, analyse, émission, interview, reportage. Vous serez servi na Adi Loba TV. Adi Loba TV, aïe! Rendez-vous na bino nangai bokoto Adi Loba TV. Adi Londolé le célèbre beau comme un dieu. Ah c'est la bino. Monanga Innocent Chouami ya lolo Christophe. Soki olinga kangai. Soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta ya lolo Chouami TV. Ya lolo Chouami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya lolo Chouami TV. Et au salanga bien. Et au salanga elengi. Au salisangai. Ya lolo Chouami TV. Na lingina mona bino ebele. Wana posa otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. Wana posa oyeba makamba musique. Kota na ya lolo Chouami TV. Bon Monica Tosongi donc beau vraiment beau sala nyoso tout beau tia Adi Loba Maboko na ya lolo Chouami TV parce que bazali na même idéologie que biso donc merci vraiment na 5 minutes déjà merci par avance na yebi que vraiment bozali ko s'abonner na ba des
Situana. Donc il y a le choix Mi TV et Adiloba TV. Donc si koto zali kokota to zali ko yebsabino bo monaki na marche Chibala ayakite. Chibala, c'est la déclaration à l'objet à quoi jamais qu'on marché na bateau bazali ko lobalelo keo non donc liberté égalité donc pouvoir égalité donc bazo senga démocratie au constitution bazo respecter Chibala mutu na bangwa comme parce Chibala olongwa no pa na biso Chibala ozana IDPS te toza pe na tina na ote Chibala à l'objet à ko marché na bangote parce que bangote baza na pouvoir bango mutu donc basimbi makamunyo surtout bako ko lobate ke mboka zo marché bien te soki mboka zo marché bien te zali faute ya FCC bonne zali maloba Chibala zali ko donc le batika présent zali ko fonctionner bien batika ko compliqué yangona a marché qui na bangote Chibala biso to peso message na 5 minutes avec ça Chibala ozana biso susute soko ke na ko marché te falo marché soko marché qui te etali biso te wana za solo na yo ya FC parce que Chibala lo zo bossana na kaso comme na mémoire courte Chibala yo zo IDPS ya papa Tshisekedi azana kasi azo baluka na colère. Donc ce qui pensa mutala mukako bimana nous donc aya pointé yo donc azungi après na cercueil mais Chibala yo lelo ngo fio to lamba pour moni lelo ke Félix Antoine Tshisekedi akomo ke na banzela mo malamu akomo dominer bino akomo sala makamto azo reverser siko yo ngo zonga Chibala ye baka toza na besoin na hote Chibala ozali na FCC Chibala osala ki mission ke po Oboma IDPS okokite Chibala okende marche te etali bisote betaka discours ozo beta yako sepilisa kanambe na yo donc Chibala IDPS to kozwaka yo te pe ozali na bisote Chibala donc soko yaki marche te etali bisote donc il fallait que ne marche donc Chibala to pesio attention pila mosi keba donc pas na biso zate to yebi yo te pe to lingi yo te donc ko beta kutu masoro na bisote ko kumisa kutu président Félix Antoine Tshisekedi parce que ozali très ozali ndoki soki cop ne simbaki mais le IDPS vraiment ozali ko le battre donc Chibala to pesio attention ko kotaka na masolo na bisote ko kumisaka présent na bisote parce que yo déjà ozali ndoki oza très ozali médiocre to ko kipe yote donc tozali ko marquer encore une fois de plus une courte pause publicitaire partenariat oblige bobi ke ba partenaire na biso bazali mibale Sepela TV na Romain Ilunga le grand traiteur donc restez connectés sur Clébois Original à tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB.
OCFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. Otie na poche voyager nango keno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Même ma biso ne ozo ma biso na 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Oitolanda ba partenaire na biso mibale na ba partenaire na biso éternel Sepela TV Romain Ilunga les grands traiteurs donc totinda rabino na 5 minutes bo consommer congolais parce que congolais ezali biloko na biso moko soki mwana mboka sali eloko to comme neti ba chinois donc soki chinois sali eloko ba ningane ka mutu ba tiaka yepa omoni chinois taza na piaka sali eloko akendaka banque te ba ko defisa ye po azongisa donc wana bazali ba partenaire na biso éternel Sepela TV na Romain Ilunga les grands traiteurs donc si je na biso ya misa tutozali kolobelana nous Monseigneur, ce cardinal Ambongo, en tout cas, qui cardinal est beau, qui cardinal est béba. Et ça, quand yo mona malula mona ye donc zo mona neto moni nzambe. Donc siko ba Mbongo oyo zo mona déjà cardinal donc motema mabe. Bo mona déjà Mbongo azana N na président de la République, cardinal Monseigneur koza na NT. Donc il faut vraiment total makambo papa tal rabatu mususu donc sora lingo nommé papa il faut asal la banquette parce que Ambongo comment ça la même ba collection ba jeep azalaki a azolo babatu ba médiocre akekuna albaseli makambo akeko tala ba mpo mona gaza assoifé Ambongo lelo akeki kotala caméra na prison makala to boité azali ceux qui Monseigneur ko tala mais batu mususu bazala kuna ba kapende banda bakota Ambongo akenda kotala parce que Ambongo babando ko PCP Mbongo ya muyibi ya peuple congolais bazo pese et pas ya caméra yangwana siko azana baba dette morale azoke ngota la caméra parce que oko ndota la caméra te yozali musali na nzambe caméra yibi Mbongo ya peuple congolais donc yozoli ko ke ngota lengi ko laksanini donc ba condamné yo pona yo ko otale pona la sake donc Monseigneur ko tale azali contre condamnation donc Ambongo donc soki penza donc ba changera ba Monseigneur biso photo changer parce que à Monseigneur cardinal ko za na n net yote ba malula place baza bazokamo malula donc tant biso tozo ba confirmation donc ozoma soza pembe na malula donc sur la parfum ka parfum il y a Jésus-Christ de Nazareth donc Mbongo penzo zo qui s'appelle ba cardinal penza soni donc yangona Mbongo to linga penzo to beta c'était peuple congolais ba comprendre que ba cardinal to za na bon siko baza ba cardinal moko kutu donc to koki kutu kolobate donc to komi na suka avant to six émission na biso to zaili susu koloba donc premier ministre Lukamba donc yebara ke ozo servi lisusu ne lokote po na biso donc peuple démissionné kaka parce que ozo servi tetala kaka ke yo premier ministre mutu ozo présider réunion présent azo présider yo ozo entourer makambo ba primature mais au sali eloko moko te siko musala nini au moins que musala no eza suna tina te donc il faut au démissionner yo moko na malembe donc au tika makambo parce que ozo servir susu ne loko moko tende pe Félix Antoine Tshisekedi azana cause de geste la musique a changer te a choka bouton dengo na tina suka yo moko kolemba okei donc vraiment et puis Chibala yeba que Chibala tout ça a besoin na ote ko changer discours te oya net na ba discours moko pesa neti ozo sa neti ozonga ka jamais côté na biso parce que za très moko ya ko sakana te yo tondimaki te vraiment de yo zaki na papa Tshisekedi na IDPS okende ko teka IDPS yo lelo Chibala so za no calme net mwana na bino jusqu'au pouvoir Félix Antoine Tshisekedi bato yo go za ta ba premier ministre on go za tranquille mais au Kenda ko trahir yo kansa ki ke IDPS ko za pouvoir to au monde ngo suki donc vraiment yango tongo ko beta c'était to komi na suka ya émission na biso il y a Lélo donc dans le Baka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations. Donc n'hésitez pas à me les faire parvenir directement sur notre compte YouTube ou sur notre site internet cleboaoriginal.net. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe ndengi to kozwaye wana et kosilate donc kalate a kozwa masolo na mbuchu pena dikosi. À très bientôt. On doit mettre sur pied et Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Puis bon likambo ko pona au salango yo oza mona mai nanga c'est vrai totanga na yo du ventre.
Clément